Kambunda matondo bana Congo babena Congo pe baebaso oyo bazali kolanda na ngonga oyo mbote lusako pe yenge na bino banso bisika bino bozwami na mokili mobimba na kopesa mbote mingi na bamakesa nyoso ya bundu dia Congo ba kesa nyoso ya oyo batu nyoso balandaka bokoko oyo bandimela bokoko na biso na kopesa mbote na ba combattant na ba combattante nyoso bisika bino bozwami ba résistant nyoso na mokili mobimba epai bino bozwami epai ni tobundelaka mboka ya solo penza bana Congo ya solo penza makesa ti tia ingeta iboso bobo ibobo ya solo penza oyezali mama na bino wandiwa mamu wa mushinu mukwabu mama Congo wa bakulu mutaduku osepera penza kombo na yo e bandi kokota na page bande ko ngai matondo mingi bolimbisa penza to ngato banda ngonga zomi na libwa kasi to bandi na mwa ngonga sima ya zomi na libwa to 19h po ete mwa pokoso na bandira masini to machine ezaki na mwa pokoso lelo penza bande ko comme d'habitude to zali na bon mesano to yamba mopaya moko monene lelo penza pona kosolula kasi liboso na kota kuna nazali na mayebisi ya koyebisa bandeko feti lokola tolobaki ya invita kipa ekozala na France le 7 juillet na sanja ya sambo moto azali na posa kobenga pona koyeba na France ezali 0033 684 029 491 to 0033 666 53 94 87 to 0033 769 71 78 31 pe to bana collection na Facebook poto tikali na mikolo penza kotanga et tolingi Congo changer kasi toza ko l'Afrique problème biso mo to changer mentalité na biso to changer pour tolinga Congo changer matondo toleki wana pe to komi na makam liebisi ete bato ya BDM to BDK pour BDM etambola raté sa BDK nomination ya ba communauté des sages oui à solo penza et salemi et sali et sengo mingi longa Congo ati sila iko tina wana Congo dieto ya lobby et sila iko salema to landa baewana ndeto kende liboso et ko sala et sengo mingi kasto ko lobela on bala sibata ko sala émission spéciale pour na BDM to sala émission spéciale pour na ko dénoncer comme combattante nazali tolongwe na noana to dénoncer tozo ba ete tata mo azali ko circuler na Europe awa moto ya ANR mais ayeko beta bale na ndenge ya mabe abeti bale na sima oyo azoluka biso physiquement pe spirituellement a le kabato yo lobi ozali président ya BDM kasi olingi balobela longi ya Congo te balobela yo bandeko soki bokota le soutien ya Nemo na semi oyo wapi bazali ko dénoncer makambo ya tata ya ANR oyo afundi ba combattant na kati ya Kisasa yo moto zali na BDM soit disons oyo debatu ozokomba ba combattant ba sobi ba minduki sophistiqué bande ko monde entier même ba seki na Congo parce que dans solo là qui na batu boko makasi na Congo ba bi mais il est malade ou comment il est malade moto na bino malade ngabite moto na bino po bino boza bato ANR moto na bino nde aza malade akanisi aussi sabiso ba congolais mais yepe azali congolais
azana bana na ye ba congolais akoko na ye ba congolais mwasi na ye congolaise ya kanisi biso nde tokosila oza ya kozinda papa na biso azali na kombo na ye eza kosikile lete wana ezali sintasoni zeno epuis azwi bantu oyo yo kesa ya bundu dia kongo kozala ma mingi oyokaki mate ya longi malamu te komo kosopana na pete tozonga na émission spéciale kasi toza koyebisa papa bato ozomona bango oyo bakobundela longi ya kongo kebaka komeka bango spirituellement keba oyebi bango te mpo na nini longi ya kongo ate ya biso toza na bakulu na biso toza mpe na bakulu ya bakanda na biso ya bamboka na biso tozali mpe na bakoko oyo bakipaka bato moyindo nyonso bituma na biso eza ya bosembo bituma na biso eza ya lokuta te baamazone nyonso ya longi ya kongo bazobunda na bosembo basinjili ya longi ya kongo bazobunda na bosembo bamakesa ya bundu ya kongo bazobunda na bosembo tika koya kotumolaka biso spirituellement omeka yo yebi ngai te yo yebi nga oyebi nga te po simba il faut simba lo sukuma apesa yo nzela il faut malomba apesa yo nzela tozonga na conteneur te na bato na bino wana kwa bino nde bozonga na conteneur po bakulu ya simbi ya bageni ya likolo na ya se baza komona boluka bato na mobulu bokweyisa bato na bavisi papa obeti bale mabe kanambe azokende na ye lobi azokende kasi bale no ye na nsima omwene kosopani mpo soko oza mokongo oya kodirige bato te dirige ndako na yo mwasi no bana na yo bato na yo bakolabo yo osimba bato obouge bato mosusu yo yebi mongirima kongubu oyebi mongirima kengubu oyebi ye mongirima kengubu oyebi ye soko oza kosala bakisi ya vita to imana oyo eza imana te vita oyo bato yebi kokoma tokoki kokota na bageni tokoki kolela nayebi ndenge nini nakosala mbila lutanunu bakesa bayebi yango botika kolukaka bato na nzela oyo bokoki koluka te mpo na bamiete bino bakesa oyo surtout na Scandinavie na Suède ezali mawa mingi bozalaki na bundu ya Congo mais bozalaki na bino na posa ya bundu ya bayala bofinga bayaya na bino bambuta na bino po balaki bino abakosi soni ya mawa mingi mais toleki toza na émission spéciale tokosala mpona BDM matondo mingi na nyonso oyo bosili koyoka ngai ezali naza na kanda te mais nazali kokebisa bakulu bazali yo koka koboma fumu kimbangu te kaka bino bozongi na mokili oyo po boya koboma lisu bato baya invitaki pa ezalika bino mais bokeba sikoyo bavitaki pa ya modele mosusu baya mpona kozona koekrase yo na krase mosino na ekrase bana yo toloba spirituellement même na maboko boye soki bozosaka na bato tokomona na sikoyo mais na posa no te yo yebi bakoko na ngai te kwa oyebi famille na ngai toyebi libota na ngai te bino nyonso wana na mwa groupe na bino wana ya miyibi badiambere bato mitu esalaka te ngai nazali mwasi normal bato bazokotina bango bafingaka ngai bango bayebi ngai mwa moke soki olobadeka mpo azali kozela akanisaka bakosa kolata na Kisasa olateli yango wapi mpe bokofinga bemba kozwa avion akende na Équateur yo kasi bemba mpenza aza na posa afana na bakongo yo moto kopekisa bemba afana na bakongo so alingi afana na bakongo yo kopekisa bemba te mpo oza na ntan wana te kwa mpo bana bakongo so balingi bemba yo nani sikoyo na kati ya bakongo ozopeze te bopeze na Europe te mwa groupe na bino wana bamakaka diaka matondo toleki bandeko ndenge nalobi bacombattant te oyo baza kolanda toza na danger moko azali na kati na biso aza koglisse facilement mais eza mawa toleki wana tokomi ete makambo ezali kitakita na Kisasa mususu toyebi te kana bakokende lelo lobi mpo ngonga oyo biso tofandaki toza kolela bakulu baza koyoka na tosoa na moto na bitoleli mingi ezala Afrique mobimba babebisa na Angola babebisa na Congo afo babebisa me bakulu ekomi ngonga ekokaka yango oyo tango tolobaka ndeke mokola kufaka abosana ite apumbwaka ekumano kpengbe
bakokumana na moto moko akosisa mayele na bango osisa makasi na bango lokola longi ya Congo asisi bango makasi asisi bango mayele kobima ya Bemba bandeko na ngai esali kipelekese bakulu bayebaki ete tango yo Bemba ifo abima toyebi te ndenge nini préparation esalemi na monde spirituel tozomona nga musulu kwa bandoto kasi ndoto te mais lelo bandeko na ngai tokene pai tozonge pai tokoyamba moko ya batu ya MLC Allemagne oyo wapi bazalaki fidèle na Bemba basili mingi bakima ba François Mamba bakima banani bakima me ba fidèle azali oyo wapi bafandi kaka ta pasi ata bisengo bafandi e non lokola tata longi aza na nini na maki directeur ya bureau ya BDM sita Sony abani ye mosale ka nomination aza ko nomaka bato so yebisi oyo aza muluba yandi ver ye ba komi yandi ver mibale batata bo eza mwa pasi mingi po so tali pe na nenga bo moto boko so eza mwa awa na mutu na fingi te mena lobi so tali na nenga bo moto ezali lokola boko so ezali na mutu alors bato ya Bemba bafandi bo moni bino moko boyebi mama Bazaiba alembaki ta kenda wazonga MLC Allemagne MLC France MLC Belgique MLC boena bo Angleterre bazolemba te baki fidèle na mkonzi na bango kasi lelo penza tokoyamba moko ya bato mokonzi ya MLC ya Allemagne po tokosola na enano toyoka makanisi po ete Bemba bimi Bemba zoloba te toyoka nano mokonzi moko ya bakonzi ya MLC akoka kosola na biso pona Bemba moto na yambo na kosenga soki oyo kingai yo okoka ko kotisela biso mopaya na biso akota to solola matondo yemo ko miyebisa allo oui allo nazoka ome na musika ozoka ngana musika nazoka musika penda moto na mbo alobi azoyoka ngana musika otala nano penza engunduka soke ezali ndenge nini kuna sikoyo kinga malamu nazoyoka me nazoyoka ondire oza musika na kati ya salle moko boye ok mais yo sikoyo oza koyoka na kitoko epa na ngai alors problème ezali soko oza koyoka ngana ndambo studio eza koyoka yo kitoko na banda koyoka yo très bien awa siko nazo WhatsApp nazo kwa musika moto na yambo alobi azoyoka nga musika allo allo na alobi ete matondo mingi osili koyamba invitation na biso pe oyeli biso na kati engunduka po ete tozali kosolola lelo na bomoko ya mboka oyo wapi mama andiwa ya biso na biso Blandos azali kosolola na yo soki moyen ezali soki oza koyoka ngai malamu na pesi yo maloba po miyebisa na bato bazali kolanda biso matondo solola na messenger ata ou bien nabenga yo directement na messenger na yo ya Facebook ndenge ozali kosolola po nazali koyoka yo malamu te na bomoko ya mboka nde okoki kobenga soko kozwa benga na bomoko ya mboka bomoko ya mboka to bomoko ya mboka kobenga yo na messenger po ete na WhatsApp azali koyoka na malamu te bandeko bolimbisi azoyoka na malamu te na WhatsApp omoni biloko yango ba caprice ba lolendo yango mpe ezala mwa lolendo eza lokwa mwa siti tika ngai babipale biloko na biso mpe ezaka bongo tomekaki liboso esimbaki tala sikoyo ndenge ekomi kosala ete ezoboya yango bandeko tokoki kotika tokoki kolobaka liboso po ete moto na yambo abenga ye tala mama Bazaiba oyo afandi fidèle Bemba asali mbula zomi na boloko oboti mwana kolo komo tinda koma ake osomba na nguba na lipa na magasin mais bango bazali kaka na MLC
mais biso ya biso tata aye soka auti balokoti wapi aye il faut apanza kaka ko limwana ne mwana semi ya panza po baza ko wela leadership na ba Congo ye il faut ya kozwa bokonzi ye pa ko ba mokonzi na kuna na ba Congo. Alors az motonyo so azo lobela ne mwana semi bango balingi moto lobela ne mwana semi te. Moto na yambo obenga ye na messenger et cause à la place mingi na biso ba congolais toni Congo échanger biso moto changer mentalité il faut to meka ko changer mentalité pour être Congo échanger il faut mieux bozanani ozomona so mieux bozanani te et cause ezamo mobulu mingi sikonga na okyo pena 5 sur 5 ngai ne nazoka yo musika bon oyo nécessaire studio ezoyoka yo malamu soki okoki koloba bamelomane bato baza kolanda biso bazali kolanda yo malamu mpenza akatani nayebi te toza na mwa mobulu makasi mpenza nayebi te mpo na nini biloko yango babuba balolendo ata ba appareil koma belolendo komi na kobundisa biso ata appareil nyonso kobundisa kaka biso kaka tosala nini bituma ngo toyaki vraiment na mokili oka mpo tobunda mais tozobunda tobunda totika te nde yango wana omonaki matondo na bakombata nyonso epai bino botelemi bolakisi ya solo boza mibali boza kotelema na ndenge ya keke te boza kotelema na ndenge ya keke te na taksha boza liboso bozonga nsima te napesi gibitini bokoba na mosala wana alors tozala na bosembo tozolonga akombata bisika nyonso bino bozali ozobundela Congo ezala kobenga ata fumu kibangu te kasi ozobundela Congo me bengaka mpe bakolo Congo oyo babundaki liboso na yo alors oui oui na bomati volume mais ozana eko makasi kati ya tono bon eza studio engbunduka ezosala mwa mobulu kasi takolinga ozwa maloba mpo omiyebisa na bato bayoka yo ozoka na kitoko mpenza na studio bakomia ozoka na kitoko bato mpe ya libanda bakomi ozoka na kitoko ekozala bien soki nayoki yo bien mpona yano na yo kitoko na life kuna naza koyoka yo bien awa na messenger nde nazoyoka yo bien te bon nayebi te soki tosala ndenge nini mais yo meka nano koloba ntango mosusu ekoki kobonga na kati ya nzela bato bayeba yo bayeba nani ozali na kati na ndenge tobengisi yo aponga nalobi te bakoma na nonso tokomaki me kasi awa omiyebisa yo ozali nani matondo nayoki malamu te kaka nde nalobi ngai nazali Lucien Bazaiba bandeko eza pasi babiloko oyo tosala boye yango moni na ntango bakoko na biso banini oyo ezalaki te kasi ezalaki nde baesprit eza kotambwisa biso baesprit nde ya kotambwisa biso tokoloba na esprit tozotambola na esprit makambo nyonso akosala na molimo alo papa yo bato baza koyoka yo kitoko ntango mosusu ezokanga mabe kasi baza koyoka yo mpenza kitoko nazoyoka mwa ndambo ekozala malamu soki na comprendre motuna kitoko mpona yanola kitoko me na moke oyo nayokaki na osengaki na limbola soki nazali nani iyo ngai kombo na ngai Lucien Bazaiba Ngangi nazali bongo mokambi ya Mouvement de Libération du Congo Fédération MLC Allemagne. Matondo nakanisi boyoki azali Bazaiba oyo azali moko ya mokonzi ya MLC Allemagne oyo wapi ba fidèle oyo batikalaki kozala mokonzi na bango Bemba azalaki na kati na boloko po ete bakanga kaka ba congolais so ozali congolais nde batio na esika ya molili kasi ozali rwandais oko danger na yo comme molingi alors moko ya ba fidèle ça fait longtemps ezali Eve Bazaiba te mais o ezali
agangi bazaiba ata bazali bandeko kasi oyo ezali mususu bato mpona monani bandeko bazotuna ezali mama Eve eza mama Eve te kasi oyo ezali pe ndeko ya moko na ndeko ya Eve bazaiba bazali mokonzi ya MLC Allemagne. Alors mbuta na ngai motuna ezali na yebi soko kolanda ngai kobima ya mokonzi na bino to ya mokonzi Bemba bino na MLC bosepeli na yango. Merci na motuna na yo malgré zali mokuse mais na komeka kolimbola depuis kala tobandaki koloba ete mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo azali innocent na ba exaction nyonso oyo esalemaki na Centrafrique. Ye azalaki moko ya baoyo babengaki po bakende kosunga ba institution oyo ezalaki bongo élu démocratiquement na Centrafrique. Lokola azalaki innocent balukaki kolambela ye dossier moko boye pona koluka ko écarter ye na ba processus démocratique oyo ebandaki kosalema na mboka na biso. Po bamonaki ke azali élément moko gênant na lolenge oyo bango balingaki bakumbela mboka. Bon, lokola biso tozalaki na confiance ya justice internationale toyebaki ete ata ba juge bazalaki na maboko mbindo na dossier wana toyebaki ete na suka na yango na niveau ya cour d'appel ba juge oyo ya cour d'appel baza ba professionnel suka na yango bakotikala kaka kotanga mibeko yango omoni batangi mibeko bamoni ba preuve oyo eza ko inculper mwana mboka Jean-Pierre Bemba te na makambo elekaki na Centrafrique yango ba innocenté ye yango pe biso tosepeli pona nini po absence ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba na ba processus démocratique oyo ezali ko salema na mboka ezalaki bongo ko se remarquer parce que ye azalaki te malgré azalaki ya kokangama na libanda moto moko atikali kokoka kosangisa baimboka te po basolola liloba moko yango lokola abimi tosepeli po makanisi na ye ezalaki depuis kala ya koloba ete tosangana tokoma bomoko toloba monoko moko po toyeba ko assurer alternance politique na mboka na biso. Donc esengo na biso yango wana eke justice ya cour pénale internationale ba pour la première fois bakoka kotangela biso mibeko batangi mibeko ndenge penza elongobani bamoni ete mwana mboka Jean-Pierre Bemba kobanda na ebandeli tina suka ya makambo ya dossier ya Centrafrique azalaki innocent yango esengo na biso yango wana ete mwana mboka a recouvrir liberté na ye po akoka ko participer sikoyo mobimba penza na parti na ye na ba processus démocratique oyo ezali ko milulu nyonso ezali ko salema na mboka na biso. Matondo mingi na koyoka yo olobi ya solo penza kasi na kati na maloba na yo olobi wana mwa motuna ezali kasi na kotuna liboso ete Bemba azali ya solo libre to azali libre te na yoki penda motuna na o malamu te na suka olingi kolobani na lobi Bemba azali libre to azali na liberté provisoire to azali libre te po balingi Bemba aloba IOT azali libre to azali libre te Matondo na dossier principal ndenge biso nyonso na bino to yebi basi bakangi dossier wana bakite ye na dossier wana mais lokola bafungolaki eteni ya moko ya makambo na kati ya dossier wana oyo babengi deuxième dossier oyo ezotala subordination des témoins ezali na mwa biteni oyo esengi bakata yango tina suka
nde yango omoni bayebisie tosi tokati makambo na yo tosi tobimisi yo kasi zela tosilisa nano eteni ya milulu oyo oyo tobengi subordination de témoin tofungolaki lisusu tosilisa yango penza tina suka bakosilisa yango le 4 juillet bongo le 4 juillet nde tokoyeba soki dossier oyo ya subordination de témoin solo yango penda esili libela na libela nde yango omoni na kimia nyonso oyo tozali na yango tofandi tozali kotalela bango kuna na cour pénale mais biso toyebi ke dossier principal ndenge bango moko balobaki dossier ya mibale ezali lié na dossier principal lokola basi bakati dossier principal donc oyo ya moke oyo etikali tozali na somo na yango te toyebi ete mwana mboka azalaki na kati ya bikuke na bango atikalaki kobunga te atikalaki kosala pe mbeba te tozali na confiance wana ete na suka na yango na mokolo ya le 4 juillet bakotikala kokanga dossier wana complètement et puis liberté kozala complet. Matondo kasi olobe eza dossier ya muke oyebi te ke bwato ezindaka kaka na libongo tangu nazali koloba dossier ya moke nakanisi baoyo batangi mibeko bayebi pona nini nazali koloba dossier ya moke nalobi dossier ya moke par rapport ya bato oyo batangi mibeko soki balobi ete bakoselaki yo ozali moyibi oyibaki na ndako ya moto songolo pakala bakangaki yo pona yango epuis na suka na yango na kati ya likambo yango balobi bakangelaki yo oyibaki na ndako ya songolo pakala tango batémoin bayaki balobi yo okorompaki batémoin po batémoigner en faveur na yo ale ekomi na suka po bakata likambo balobi te oyibaki na yo te moto mosusu nde ayibaki tomoni ba preuve ete oyibaki te nakanisi même likambo ya batémoin bakozwa yango ya considération te po yo ozalaki oza innocent est-ce que innocent akokende su kokorompre batémoin po baya kotémoigner pour ye entre temps oyibaki na yo te donc bato basali mibeko bakocomprendre likambo ya subordination de témoin na dossier principal soki déjà baakite mutu complètement de A à Z na dossier oyo bakangeli yo et puis bafungolaki paragraphe moko ya kolobaki aussi olinga ko subordonner ba témoin ofuta bango lomeya po baya ko témoigner pour yo alors que na dossier wana ozali innocent ko bandane bandeliti na suka cela veut dire dossier oyo ya mibale bafungolaki ekozala lisusu na tina te yango moni pona ko remplir ba formalité administrative lokola basi bafungolaki déjà dossier yango tozali kozela basilisa ba formalité wana nyonso tina suka lokola ko suka le 4 juillet tozali confiant tozali na kimia penza na motema toyebi ke eloko mosusu ya mabe ekobima te parce que dossier principal oyo ba condamnaki ye na yango na chambre na première chambre ya cour d'appel basi ba quitté na première chambre ya cour pénale internationale na cour d'appel ba quitté na yango azali déjà na liberté donc oyo ya eteni wana oyo bafungolaki lisusu ezali penza pona biso ezali kaka ba formalité ya administration ya cour pénale. Matondo toyoki tolandi bandeko balandi ndengo lobi eloko sikoyo motuna po ete ngai biso ba congolais ebele tozana confiance ya bato ya communauté impitoyable te bakangi bemba toyebi kezaki illégalement bakangi po bakanga bakofre batika banager na Congo ndenge balingi po ete azaki jeuna pona batika kanambe asala makambo na ye bana bemba bayebaki ke bemba za innocent tolobi juridiquement bayebi yango bango baza ba avocat soki banani bamanga kasi pona nini kaka na ngonga oyo tango ekomi kita na Congo bayeko akite bemba malobo mboka yo Matondo bon bolimbisi nakanisi nazali koyoka bino na pokoso makasi pona studio
pembeni ya micro nazali koyoka nde mwana azali koloba makasi koleka kutu yo moto zali kotuna ngai mituna nazali koyoka mongongo ya mwana epuis makelele mosusu na studio na ebite maloba na yo ezali kokomela ngai te mais ezali kokomela ngai nde makelele ya mwana na ba makelele mosusu donc bomeka nanu kobongisa micro po na yoka bino bien na limbolela pe bino malamu matondo na kanisi loko eza ete moto na yambo bokanga linini sato fenêtre bana bazolo bakuna na se yo yebi ba ete bana nyoso bazali banda siko congé yali moto na yambo bokanga penda studio bokanga fenêtre wana bana bazolo bakuna na se bakota te yango wana même tune ezali boye pona nini bayebi ete Bemba azali na ye innocent bayebaki yango bandakala bakangi ye banyokoli ye ba privé na bolamu na ye na bana na ye na libota na ye na ba peuple na ye parce que pona nini azalaki élément gênant na kati ya Congo alors banabu to bwaka ye na boloko afanda kuna akanga monoko biso to yiba nano bongo tokotala makambo na ye so pa akufa kuna kufi kaka me yango kasi bakoko basungi ye akufi te pona nini kaka baliko babimisi ye sikoyo kaka motuna yango wana deko mituna na yo ezali mituna ya motuya ndenge na lobi bomeka nanu kobongisa son pona meka kolimbola naza koyoka nde mwana na matoi na ngasika mwana zoko loba na se bande bokanga fenêtre na studio botala mwana zako loba ezoko kotela penza mopaya na biso makasi bano bazosola kuna na studio na se po molungende eleki koleka tolinga tozokima malili o malili molunge ye tozoko aso molunge te ndeko azoka na pena malamu te mutuna eza ya makasi po ete biso so ebi ete Bemba soki eza pe justice ya solo Bemba aza na likambo moko te Bemba alingi adefendre mboka bayebaki ete soki tolongoli ye azali gênant akoki kosala ndenge biso ozosala te soki otali bato yango baza kosala balobi wana oyo bato baza kobundisa biso bato baza koyiba bato baza kosala boye ezali kaka bato ya mosunika lokola biso na yo eza basi eza mibali baza baextra te bazaka basi na mibali bango nde bazosala biloko ya boye balingi bango bazala malamu bana bango bazala malamu bakoko na bango bazala malamu ntango bayo bakuti bazovivre malamu biso tozalaka kovivre na pasi moto na yambo nakanisi ndeko akatani moto na yambo azoluka so azongela ye mituna eza ya pasi nayebi te so akoyanola yango kasi azali mobali ntango akokaki kofanda soki otandane sa président na bango engoloba ete akofanda mpe otandane oyo wapi to na mituna oyo akoki kobanga koyanola te parce que azali politicien ayebi ndenge nini akoki koyanola so akoki koyanola te akoboya mpe koyanola yango so akoki koyanola ayanoli yango wana bazoluka ye lisusu eza mwa mobulu nayebi te soki bazwi ye po ete makambo oyo ezali na kotuna totikali na motuna moko bandeko liboso tokanga mpena manaka na biso me bazwi ye kaka te studio vele eza na mobulu lelo tolinga te Kanambe na mboka na biso akokende tolinga te Kanambe akokende so akei te akelobi te akokende po toloba ndeke mokolo akufaka abosana apumbwaka omoni ndeke azoya aleloso na yo akei obele ndeke olingo mabali akimi aotalaka azolia oke moko mosusu na kidiba yo po laela ekuse me omoni mpasi kobengana ndeke wana na kidiba obetili banga ta ezwi ndeke na lokolo piku ndeke mo ekima ezali takomi chek donc tozwi ndeke moto na yango nayebi te soki ozali kozwa ye te mpo ete tobandi mpenza kopusana na suka ya manaka na biso nayebi te mobulu nini eza kosalema soki ozali kozwa ye te ekozala mwa mpasi mingi mpo ete tokontinue lisusu tokoba na kosolola na makambo ya MLC bandeko
Kanambe akokende ndenge tolobi kobima ya Bemba tomwisi bakongole mitema epesi bango espoir po congolais siko liboso tango ne monda sema benga bango babima te tobima te kasi bakosaki bango me congolais komona siko boaleleki tango mosengo aye babimi mais siko mosengo asali eloko lisuta fandi pasi eleki habite tokoka te ekomai na ntango ya Mobutu ezalaki siko baokoka lisusu te mpo na libato oyo basalaki ete to batia biso na suka yango congolais akomai kolela Mobutu akende ata soso ata libata ata njinji aya biso mo tobengaki soso libata njinji aye na mboka na biso tala pasi tozali komona eleki kutu datango ya Mobutu mais sikoyo nakanisi pasi wana ezali lisusu te bakoma mona biso pamba na miso ya bato oyo yango wana omoni espoir ntango Bemba bimi espoir nyonso ya congolais na bango moto bato ya majorité présidentielle oyo bazoba ya batata oyo bafandaki wana mpo kaka baliaka bazotala avenir alobi te po eza grave kobima ya Bemba espoir moko etelemeli bango nzambe toza lisu na moko lisusu ozomona toza lisu na moko wana penze eza espoir bato nyonso baza na esengo ya kobima Bemba Bemba azali ye moko akosala pe ye moko te azala bato oyo akozala na besoin na bango po ete basala nakasi soki bolandaki lettre ne monda sema akomaki na Congo dieto aza kosenga ndenge ezalaki 4+ tokende nango po ete tosala Congo ya bien Congo ya sika ne monda sema ndenge asengaki 4+1 tokende po ete eza fédéralisme ezaka kokabola te bandeko na ngai fédéralisme ezaka bosolola bofanda esika moko tozolinga tokimisa système oyo mindele atielaka bato tokóma na vrai système yango wana tozobunda nango kasi kobima ya Bemba esepelisi bato mingi yango motuna ya biso ezalaki ya soko na tuni ndeko mpo na nini kaka sikoyo Bemba bimi ntango nyonso wana bayebaki Bemba aza inosa babimisaki ete bon mpo na ngai na koloba ete ngonga ekoki bakoko ya Bemba babimisi Bemba bazopesa ye mosala moko boye kasi nayebi te lobi ndenge ekozala nakasi tokoluka lisusu ye mpo na mbala ya nsima tokoka kosolola po ete ye nde moto tozalaki na posa na ye lelo toyeba soki MLC akokende élection na bango bakokende na nani mpo na nini Kanambe akosalela manda oyo te Kanambe ndenge ezali communauté impitoyable bamemaki ye kaka bango toyebi te mpo ezoloba te ke bandeko biso koki kobimanga na Kanambe te ya bongo te Kanambe ana eloko te ye afali newa bandeko na biso nde bazobundisa biso ya Kanambe te ozomona ya Kanambe te ya bandeko na biso kasi nakanisi mbala nsima nde tosololi mingi po ete vraiment émission ekatani eza mpenza pasi mingi na motema ete basolola malamu na bato ya MLC ifale tosolola kasi émission ekokatana mois avant matondo mingi na bino bato bolandaki nakanisi bazoluka ndeko studio ezokoka soki kobenga ye te mwa mobulu ekoti kasi matondo mingi na bino bolandaki nakanisi nde toyokani mikolo ezali koya Kanambe na bato na yo yebaka ndeke mokolo akufaka abosana apumbwaka ekumano bengbe bomoka mboka malobo mboka yo